yo pe papa zo matea mama pa zo zwa ensemble toyeba ko bongisa ma bota na biso nzamba lola a pambola biso nyonso amen. Oh ya baba ndeko Brigitte ka naza na Chicago nazalia depuis lundi nzambe azwa lukumu. Alors titre na ngai matea lelo ezali celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toyebi verset oyo bien. Bato baza kaka na kaka kolobangolo kwa lisapo. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais réellement c'est que toyeba. Moi si ango nani oyo mobali a trouver pour la porteuse à bonheur. Bonheur ango pezali nini? Parce que tozala na kaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ngabu tu papa ya Noël donc comme la nzembo. Celui qui a monnaie le mot que c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le nalingi to lobango selon la parole de Dieu. Nalingi dans lobango to lobango beto comprendre ngo ndenge ni lobanzambe eteinga. Li lobanzambe inspiré ngai lo lenge ni mwasi akoki kozala po azala réellement bonheur na mutu oya trouver ye. Parce que parole wana ezali parole à mobali. Mobali nda lobaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. To bata mokilinde bakoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais est-ce que sengeli to yeba bonheur ango ezali nini? Mwasi oyo ako boni bisanga mwasi oyo akozala réellement sous sa bonheur ango ba critère na eza nini? Détail nini to kozwa awa na litère o bandolanga nazui suffisamment temps ya kotanga ba verset biblique. Bon mona ke ba verset mususu na te yango na ba contexte belé. Mais kolandisama na thème on a vu à celui qui trouve une femme trouve le bonheur ba verset mususu pe zongi mais selon inspiration oyo Saint-Esprit a pesinga bato bandi kaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur celui qui trouve lelo mwasi et sengeli yo pose à la source à bonheur ya mutu oya ko trouver yo bando nanga kitoko ezali source à bonheur te koye ko la pe beleza ndene bisaka bana ngaya oui mayele bozana ngo mais pose à la source à bonheur ezali makambo oyo tozo découvrir na kati ya Bible bando nanga celui qui trouve une femme trouve le bonheur bando nanga tokozongi na pe ba papa pe ya mabe bazali ataza na mwasi wa zali sous bonheur pona ye mais ba papa oya mabe pe bazali tokozongi na pe bango na mikolo oyo koya nzambe a pambola biso nyonso. Alors na bandi matea nanga ya celui qui trouve une femme trouve le bonheur bando nanga. Mwasi oyo azali mwasi oyo balobi ke azali bonheur to oyo na mutu oyo a trouvé azali bonheur ezali mwasi nini bando nanga. Et c'est que tu as des critères wana. Pour ezaka li sapote, ezaka nzembo te. Mwasi yo moko pe, okoki ko salake, tant yo ko découvrir matéa oyo, omi retrouver pe o se rattraper pour o koma réellement sous sa bonheur, pour oza peut-être mwasi oyo oza bonheur pour na mo palina yo. Alléluia. Bando nanga na bandi matéa. Alors tous va passage dans ça liboso. Na ebité so ki bana mapesinga combien d'heures mais na rosepelana si ça thème oyo parce que vendredi prochain na rolingana te asusu ba femme blessée ba femme abattie ba femme désemparée après to kozonga sous ba papa ya mitema mabe ba papa méchant les maris méchants les maris mauvais ba nabal to roté ape bango. Alléluia. Kaka basite ba nabal pe bazana kati mabala. Alléluia. Oh Saint-Esprit merci. Alors tozui passage na biso na Proverbe 18 22 et si ka pinazwa ki maté ananga et puis Saint-Esprit a continué qui kopé sanga ba inspiration. Alors na Proverbe 18 22 Bible sibiso qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Balobi oyo balobi qui trouve une épouse trouve le bonheur. Bandonanga na ko comprendre que kozala mwasi ezaka ko kozala épouse te okozala mwasi moze épouse te basi nyonso na kati mabala baza pe ba épouse te parce que Bible lobi awa qui trouve une épouse donc on ko comprendre que mwasi femme aza eloko mususu épouse pe ezelo mususu bandonanga qui trouve une épouse trouve le bonheur parce que mibale belé bazwa basi mais na ko comprendre Bible ndenge bisinga ke bazali ba épouse te. Pour na kozala épouse toko découvrir yango awa na découvrir yango na lito kabola. Alléluia. Balobi la femme mwasi azali source ya bonheur
Moi si ni nazali source abonné bando nanga eza moi si nyonso te ezali moi so azana kitoko kaka te ezali moi so azotoni sa ba bijou na nzoto te ezali moi so azo ba français milai te ezali moi so azo ba anglais milai te ezali moi si oyo azo ba langi no sa mokilio te ezali moi so azo tia ba kabelo ndenga na tia kabelo te yango te celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais moi si oyo azo sa so ana kati ya Bible selon compréhension nanga azali d'abord moi si oyo ayebi nzambe pe azo banga nzambe bando nanga koyeba nzambe ezali une chose kobanga pe nzambe c'est aussi une autre chose bando nanga koyeba nzambe connaître Dieu et craindre Dieu c'est des choses différentes. Alors c'est notre aussi ça la part des choses mais na matin nanga na ko comprendre que moi si oyo azali source à bonheur azali n'importe quelle femme te azali moi si oyo oh Yesue moi si oyo ayebi nzambe pe azobanga nzambe soki yo yebi nzambe pe ozobanga nzambe makambo nyonso yo kosala tout au long ya vie na yo ekozala kaka bonheur mpona mboka na yo ekozala bonheur mpona libota na yo ekozala bonheur même mpona communauté na yo. So moni moi ça ça buzoba tout na poser question est-ce qu'ayebi nzambe est-ce qu'abanga nzambe même na kati mabana na biso po biso basi toza basusa bonheur et c'est que tout ça d'abord bato to yebi nzambe pe tozo banga nzambe okoyi koyeba no nzambe mobanga no nzambe te et c'est différent. Alors awa tozo comprendre que moi si oyo azali susa bonheur azali moi si oyo azo bakala te ke nzambe na yebi nzambe na sambela ka nzambe te. Et ça quoi nzembo to to yoka papa Carlito awa moi si bolingo muto azana bolingo et ça donc bolingo ezelo mususu mingi balobela bolingo bazana bolingo te mingi bateaka bato bolingo mais bango ba pratika bolingo te ndi on papa Carlito ayembi alobi okoki kosala ba miracle belé okoki koteya ndenge nazoteya boye okoki koyemba ndenge papa Carlito ye moko ayembi mais soki bolingo na kati no ezali te nyonso ozosala eza kokola tonneau vide eza kokola papa Carlito ayembi alobi ezolela kaka ngelengebe ngaba. Hallelujah. Ndenge moko pe na biso basi soko oyebi nzambe te ou bien oyebi nzambe mozobanga nzambe te ozako kaka mwasi normal okozala bonne épouse te mpona mobali na yo soki boza d'accord nanga botianga bachaine. Alors wana totangaki na proverbe 18 na verset 22 siko toke na proverbe kuna nde sika nazwaki inspiration nanga. Alors na proverbe 12 na verset 4 Bible Sibiso, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari, mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. Babi, moi si oaza vaillante, moi si oaza makasi, azali couronne pour la mobile na ye. Mais moi si oyo, azo sa la mobile na ye soni, azali loko la maladie, maladie oyo e ronge akamikuwa. Bando nanga. So ozali moi si vaillante, so ozali moi si makasi. Okozala pe couronne pour la mobile na yo, eza déjà bonheur. So ozala déjà couronne pour la mobile na yo, eza bonheur. Yo mama, okoki kozaka moi si to vanda aka na ndaku, mobile ya bimi na tongo, aye kokuta yo kaka ndenga tikela yo kaka ndenga okuta yo. Non. Alléluia. Yango pe mibali pe mingi bazomonela basi. Donc nyonso kaka, olingo tia manzaka, kaka mobile ya pesa yo. Olingo sala suki. Oui, ils ont devoir na bango. Il faut na hermon pe boyeko, mobile au seni mobile $100. Arrivé à zana moté à couti pe yo $100 wano bimisa kiango. Parce que vous êtes vaillante, parce que vous êtes moi sur biko luka, parce que vous êtes moi sur biko sala. Alléluia. Na monde lelo oyo, biso basi c'est que tout ça la vaillante. Toyeka kotel la mibali te, bando nanga oui, to kotel la mibali parce que ça devoir na bango. Il faut pas que biso en charge. Mais si vous avez un monde à lelo, mi bali bazo ko zo biso en charge à 100%. Mi bali ba komi témoin ba plainte belé. Mo bali a pesa ka yo 100 comme pesa yo 30. Si ko subi yo mo zana et loko te ko yugo bakisa besoin, oyo ngoko sai la dépense na yo. Si on l'élite. Alléluia. Mi bali mususu azo sa na ye malingi pa kuta mwasi azo sa quelque chose. Mwasi faut la vaillante. Moi si pose la couronne à mobile na yo, à cause la peut-être pas na besoin ya mbongo na yo, à cause la pas peut-être na besoin ya biloko na yo, mais et ko sali kaka esengo, et ko sali kaka fierté mo boye ba lobela moi si na yo, papa moi si na makasien, na mona ki moi si na wasala ki boye, moi si na oboye. Alléluia. Na ba témoignage nanga. Ponga na terre toujours accompagner ba témoignage nanga pour na kolendisa ba maman. Bando nanga.
Moi si, comme il tika quand on a ma bijou té, comme il tika quand on a bilamba té, hein, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est que mon bail n'a pas bête la kaotol. Mon bail il passe la rata publicité makambo yo salara parce que yo sala est fierté. Hein, bando na ngana sa abino, ngata na za moi sa star, na yebi ko lukambongo. Mon bail na nga yebi ke na za mutu a business. Des fois, vous avez un client dans le ma pata na zuyo client, ma pata mutu bazo lukelo boy. Des fois, ok, les bakop na so akei. So ka yebi ke le kamana sala ngote ngane na kokosa ngomo na bi ma pata. Oyebi ke na kute na mutu mo boy, azana besoin loko na yebi anabi si bango base la ma pata au sala ngo. Pourquoi? Et ça la fierté mo yebi ke non, il attaque au sala ngote mais moi sina au sala ngo. Mais yo sukoyo, mobali aza fenea ko ka kote kata eloko te. Yo pe mobali moi so ko kote kate. Hein? Mobali peut-être à ce qu'on négocier l'autre, moi si vous voulez qu'on négocier, mobali aux affaires mon dernier. Alléluia. Maman balobi awa, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari. Yo kali si mobali na yo na kwa vendre azo se plana au posta ke l'autre. Mais na sa mute ma zone nyongat. Azo ina. Yo kali si mobali no se n'est par la jalousie de alobi no vanda wana. Oui, avant par la jalousie pas ko tika yo sale l'autre, mais si ko tali se pas besoin na onyon so soka au salango. Alléluia. Mi ba yimsuba bima ba dictateur na ba vie à basi ba ça le loté. Oui. Est-ce que au ça le loté? Peut-être lo comme yo sala. O yebisa qui était. Mais zala d'abord soumise yesa en bas na OK non. Pona boye na ngina sabri. Mobali so za motema so za na baité. Ah bo bandona na ngina mélanger té. Na tangi histoire na bal. Na bal ataza mabe o azapela makama kitoko to découvrir ngo ba papa na ko inviter bino. Maman, balobi awa, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari. Alléluia. Oh, nous avons bien. Alors, total, il sous na dans un verset belé na prévoir qui awa. Bando nanga. Sukoyo na lingi na repose va verset sous sima. Nangi suko na détaillé bino ba caractéristique. Hein? Ya moi si oazali source ya bonheur pour na mobile na ye, pour na ndaku na ye, to pour na mboka na ye. Et ça va verset si tozoa. Mais Saint-Esprit a inspiré na te ki on pe na Kenya. Oh ba maman à Kenya babi maman il faut revenir. Mais tant on a continué sous kotanga, oh Saint-Esprit a pesa na sous ba inspiration sous. Alors, tokomona à travers ba verset biblique, lo lenge ya mwasi oyo akoyi ko za la source à bonheur. Et c'est non ba ke yo maman pose à la source à bonheur na libota na ona mboka na yo to na foyer na yo zala pe d'abord hein porteuse ya message zala mwasi oyo quel que soit statut na yo quel que soit oyo zali mais tu parles de Dieu aux autres témoigner Nzambe hein on zala pe bonheur pour na libota na yo il faut ôter ya kapé ba bité que pour ya il faut zaka pasteur to poter ya faut zala kaka mosakondenga na zabu maman quel que soit statut na yo lobela kanzambe pesa sangwa Jésus tanga bolamu o nzamba se na bomo na yo kotala le passé na ote mais soki okutani na Jésus Christ malgré le passé na yo makambo Jésus Christ asali yo ndonanga kibamba ke no pesa sango na mboka ke no pesa sango na libota tala na kutani na Yesu peu importe bato ba rochola yo o ba yeba ki le passé na yo mais yo na moment wana okutana ki na nzambe to tango na kati ya Bible. Alléluia. Donc, il y a Jean 4. Oh, yes, Kolo. Eh, dans une inspecteur, il y a Jean 4, Jean 4, verset 28. Bible est sonni. Alors, la femme laissa là sa cruche, s'est rendue à la ville, et la voilà qui s'est mis à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Bandonanga. A ezali histoire ya femme samaritaine. Toyebi biso sur la carte na Bible. Femme samaritaine azaki mwasi ya mauvaise réputation. Azaki mwasi ya ndumba. Mboka mobimba bayeba kiye. Hein? Azaki mwasi stable te. Mais bayisi biso moko akene kotoka mai na comme d'habitude. Kuna na mai wana na source akene kotoka mai. Jésus Christ est pas azalaki wana. Jésus-Christ azalaki na baye kolina ye et tout bake koluka bloka kolia Jésus-Christ atikaki ye moko na près ya source. Du coup amoni mwasi moko aye kotoka mai. Jésus-Christ a s'avancé et pas moi sona asenga mai. Boyebi histoire à femme samaritaine.
Moi ça zaki moi ça mauvaise qualité. Awa tozo te ape basali nzambe o babaka aza muta masumwe na ko pusa na pembe na ete na ko lia na ete bango na biso to yoka na raté. Jésus Christ akuta na kilango. Apusa ne pa ya moi swana samaritaine asengi mai. Moi swana samaritaine alobi yo nani oyebite ke biso na bino to yoka na raté. Mais Jésus Christ est tant que nzambe. Jésus Christ est moi na nzambe. Ayeba ke moi swana zalaki moi si a mauvaise réputation. Mais essentiel pour Jésus-Christ qui a gagné moi suana a qui kosenga yemai contrairement à basali nzambe lelo ba monika mutu ataza asara musani aza mutamasu biso na bango to kuta na raté. Jésus-Christ écoute moi nzambe asengi moi suana ndumba mai biso to koma lelo ba hyper saint to koma ka ko juger bato ye assemble la atteint ye nanga to biso na bango to sola atteint bango misana bango Yesu kutu ake osenga mwasi wana samaritaine mai aza nzambe oyo teaka mais yozo pona bato lebio non ye na biso to solara te na ndako na bango na kendaka te mais en cachette ozolia biloko na bango en cachette ozosenga bambongo na bango en cachette bozosolola mais na miso ya batu te bango baza bapagano ye mwasa musicien to solara na bamusicien ndeko na nga Jésus awa asengaki mwasi samaritaine mai mais wana masolo na biso te oya moto na kati solo ezali tango asengi mwasi wana mai mwasi wana discuter alobi biso na bino toyoka na raté bino boza ba juif biso boza ba samaritain ezalaki débat nazo sauter ngo na nazwa kaka ya motuya o ezo conseiller matin na biso. Alors Jésus Christ est ici mwasi wana lobi soki po mwasi wana pimela ki Jésus Christ mai Jésus est ici lobi soki oyebaki mutu azo senga yo mai oyinga ko pimela ete ti kosala ke na lisolo na bango Jésus-Christ ayebisi mwasi wana atunie alobi ozana mobali na onani mwasi wana alobi nazana mobali te Jésus-Christ alobi oui olobi ya solo ozana mobali te parce que tiki na ndako na yo azape mobali na yo te bandi onanga mwasi wana a comprenaki ke azalaki devant Nzambe a comprenaki ke azalaki devant prophète de Dieu a comprenaki ke azalaki devant mon centre po makambu nyonso Yesu alobelaki mwasi wana ezalaki correct na moya lelo soki ezalaki yo nanga botuna po ba disciple bakende koluka biloko ya kolia tango bazongi baye kokuta Jésus Christ azoswana mwasi wana bando nanga na moya lelo babanini tokangi Yesu na mwasi Yesu asali ekobo mwasi andumba azoswana Yesu ndenge nini bato baza ba centre koleka eza kwa lelo basala nzambe mususu pe ya solo pe mingi bazokuta bango na bekobo bazokuta bango na ba bêtise mais mingi pe eza kaka makanisa bato. Il suffit que asola na mwasi moko to mwasi wana za na mauvaise réputation mbala moko balobi tokanga ki na mwasi wana to kuta ki kuta to swana mwasi wana cachette mais Jésus Christ na swana mwasi wana mutu azaki te ba disciple tant ba ye ba kamwe kaka ndeni mokonzi azo swana mwasi oyo. Est-ce que Jésus Christ ayebi réellement que mwasi oyo aza mwasi ndumba? Oui, Jésus Christ ayebi que mwasi ndumba azaki nzambe. Mais objectif à Jésus Christ c'est-à-dire que moi soit tika la même té moi soit a changé a bon wana ceux qui sont yo approcher muto mabete muto nga obongo mandeni te biso to approcher bango te parce que misala bango eza mabe to approcher bango te siko yo za mwana nzambe oza mosali nzambe olobi ko approcher bata masumu te oko gagner bango ndeni parce que bit oyo komi mosali nzambe ezali po approcher bata mabe po ba bon wana. Alléluia, wana eza entre parenthèses. Alléluia. Siko ba esi biso awa mwasi wana siko tozongi na matinaza na enseignante siko tozongi na matéria na biso mwasi wana balobi awa alors la femme les sala sa criche s'est rendue à la ville et la voilà qui s'est mis à dire autour d'elle venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mwasi wana balobi abwaki criche na ye babinga mosuni na lingala nkalu et loko soki loko batila ramai tellement makambu yeso yobaki aefsaki ye elekelaki atondement na ye alobelaki oyo nyonso ya bande kosala balobi atiki krish akimi mbangu na mboka alobi boye nakutani na Jésus Christ nakutani na muto babaki akoya alobeli nga makambu nyonso ndona nga ye oyo azalaki na ye mopagano ayoki soni te kotémoigner Jésus Christ po alobelaki makambu oyo azalaki kosala na oyo azalaki babi mwasi wana kendaki eloko merci sœur nanga
accueilli, a témoigné Jésus, a béni Batou, a dit boya, na kutani na Seigneur. Alors quand il sonne, alors va quitter que oh non, ngai naza mwasi andumba, ceux qui n'a que boyisa on qui na kutani na Jésus, ba kondima ngai te non. Azwa ki courage. Abosana ki oeza ki le passé na ye, abosana ki oeza ki comportement na ye, mais lobi du moins na tatola o na kutani nango, na loba o nzamba lobeli ngai, po batu pe ba bika. Ba lobi awa batu ba bini na mboka, ba kei bangu epai Jésus-Christ azalaki ndeonanga. Yo mama, soki ozana ba témoignage à Jésus-Christ, kaka na ko témoigner o yo ko témoigner, batu ba ko ya panzambe. Il suffit pas qu'à rose à la haut pasteur, non. Moi, je suis qui pasteur, et puis, ce que Jésus-Christ est moko, approche à moi, soit naté. Et bien, à Batou, oh, ben, y'a bima nambo kawana, ben, y'a bima. Parce que ma disciple, écoute, bango moko, hein, soit disant, bah, toi, nzambe, soit disant, bah, évangéliste, soit disant, bah, portre. Bah, keleki ko lukabilo ka rolia, bah, gagna qui ba amte, bah, même qui ba tomboka te, mais du moins, moi, si oh, yandumba. Le corps de Jésus-Christ, a dit qu'il faut approcher yé. Yé des comptes non peut ça on amboka. Aïe, hein? Bah tu peux balandier, bah il faut que Jésus. Maman, yoza maman, bah tu amboka wana, hein? Na mingi bazaki na ba problème na bango, ba lobi, moi c'est ndumba o eli so sangwa Jésus, so ki moi c'est oté, nde na bikité, so ki moi c'est oté. Et belé ya batu to Bible et détaillé bisoté. Le lenge ya batu oyo nyonso ba yaki komona Jésus, mais na comprendre que batu ba yaki komona Jésus, mingi bazaki pe na ba problème, mingi bazaki pe na ba maladie, mais mutate yaki bango ezaki mwasi, o azaki na comportement mabe. Atala ki te statine ya kozala mdumba, amema ki bonheur na mokili na bango, amema ki bonheur na communauté. Pourquoi? Parce que a témoigné ki Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nzamba za bien. Bandonanga. Pesoro landeli basi oyo nyonso bakoma iko basela ki Jésus-Christ. Moi je suis zaki parmi akoma ki servante, akoma ki kolanda Jésus-Christ, akoma ki ko assister Jésus maman. Quel que soit statut ozanango, ça ela Yesu. Koko mitala te onga bandonanga. Peu importe what bakoloba na yo. Yo devant na yo kaka o lobela bola moi Jésus o asena bomo na yo. Yo pesa sango ya Yesu Masia. Te ya Jésus, batu bandima te, yo zakuna te yo sala musala nzambe. Oyebite batu boni oyo zo te ya, ata bazondima ote me mingi na kata bango ba obika. Nga aza moi sa musicien. Peu importe what bakolo bapona nga, mais nayebi ke o nazo sala. Batu bazo bongwana, batu ba yebaki nzambe te bazo yeba nzambe, misusu bazaki na ba culpabilité, bazo comprendre que non, ata naza moi sa mokonzi, ata naza nga moko mokonzi. Na koyoka soni te fona lobela Jésus. Alléluia. Oh, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman. Et c'est que nous avons le bonheur pour la libota, nous avons le bonheur pour la mboka, nous avons le bonheur. Alléluia. Oh, nzamba lula. Bandonanga, quelle que soit position yo zaleli, quel que soit statut na yo, batu ba yebi yo mo sandumba. Yo zan affaire na bangote, yo zan affaire na Jésus, parce que ce totali bien, moi si oya ndumba, yende kuta mema ki batu mboka ba bini ba yeko mona Jésus. Mais batu oyo, baza ko mimona ba saint, o bazo mimona ba santu, bazo gagner combien d'âmes. Mais moi si oya ndumba ndem ta gagner ki ba âme. Bandonanga, est-ce que mema ki bonheur te? Hein? Yo oza mama, oyebi pe koloba, oyebi pe liloba, ozoka soni, po ba olakso musapi. Ndonanga, oya ko tika mutu te, oza na compte à rendre na Jésus-Christ de Nazareth. Te ya Jésus, témoignez bola moi Jésus. Loba oyo nzamba saleli yo na mukolo oyo kutanaki na ye. Ata ba kotangi ba ko rappeler ba statut na wakala. Mais du moins témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh nzamba za bien. Balobi lisusu awa. Moi si oyo aza sous sa bonheur, azali moi si oyo azo combattre pour la famille na ye. Hein? Azo combattre pour la mboka na ye. Na kana teki ba verset belé na ba explication. Bandonanga. Kozana yo moi si ezali faiblesse te. Nzambe nda se plaît que ozala moi si. Mais nzambe na nzambe molimo na ye azo rendre yo mama capable ya kosala makambo autant sou ibali ba kosala ngote. Toki no tanga na juge 4. Total na juge 4. Nazara na petit da robomba ba verset na ngana ba papier.
Alors, total na juge 4. Bible si biso, to bandika na verset 4. Na rotanga ba verset nyo sauté. Mais du fait que na yebi parole au bien, na yebi passage au bien, na ko banda toujours ko pesa ba makambo mususu, o ezaka na kati ya parole ou. Po na tanga ngo tema mingi. Alors, na juge 4, verset 4. Bible si biso. Oh Jésus, juge 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidov, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous les palmiers qui, depuis lors, portent son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour aider leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinaom, de Kedesh en Nephtali, et lui dit, voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans le tribu de Nephtali et des Zabilons, et conduis-les sur les montagnes et sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent. Bandonanga, histoire est moulaï, mais n'a pas si nos passages. Tellement na yebiango, na expliqué bino kaka. Bandonanga, awa tozomona histoire ya Déborah. Bandonanga, nana ebisi yoke, sokoza mwasa libala, okoko salelo msusu te. Awa Bible eko décrire biso Déborah. Déborah ba isi biso, azalaki d'abord femme mariée. Azalaki femme mariée. Babi na biso awa, azalaki femme mariée. Azalaki pe prophétesse. Donc azalaki pe kosala nzambe. Mobali na ye kombo na ye Lapidov. Mais ba isi biso lisusu, azalaki juge na kati ya Israël. Bandonanga, ote, nga lokwa na za mwasa libala, moyena sa sous eloko mso ezate, parce que mobali na nga linga te. Ndonanga, awa na Bible tomoni Déborah azaki mwasa libala, azaki pe prophétesse, azaki pe juge, mobali na yo, batala nyonso oza nango, alobi osala te ndonanga, comprendre que et pas mobali na yo, il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Parce que mobali ya malamu, il faut tika mwasi, à s'exprimer. Nga mobile nanga boyela ngelo te, il suffit qu'à nasenga ye permission, il suffit qu'à ye moko a prouver que on nangi ko ça les a bien. Bando nanga. Babi na biso awa Déborah azalaki femme mariée. Azalaki pe juge na Israël. Azalaki pe prophétesse. Yo suko za mama, osaka ni, osuika na ozanandaku. Ozana batala, ozana loko ko yiko sala, o tenga na sake lo te parce que mobali na linga te. Ah ba ici so Déborah azalaki juge. Alors, histoire na biso na kata Déborah eza nini? Ba ici biso pendant 20 ans, Israël ezalaki na boumbu, ezalaki na oppression. Ya mukonzi moko babengi ye Yabin. Yabin anyokolaki bana Israël pendant 20 ans. Ba famille ekomaki divisée, ba famille ekomaki na angoisse. Bandonanga. Bato bakomaki kolela, boyebi soki mboka eza na guerre to mboka eza na ba problème. Misusu omona mobali atika famille akeko débrouiller vie ailleurs. Akeda ko luka soka zibonga bengisa mwasi na bana. Mususu peta mususu bana bamoni ke papa azoka ko répondre à besoin bango te bana mususu ba déplacer ka bake ko luka vie ailleurs. Ndenge zaki na kati ya Israël ba famille ekomaki divisée parce que ba problème ezaki na mboka. Mboka ezaki kotambo malamu te, bazaki sous oppression ya Yabin. Mais ba isi biso na kati ya mboka ngo ezaki pe na général moko na kombo ya Sisera. Yazaki général. Mais bah c'est biso moi si oyo juge azaki ko siéger na se ya mangier et si ka pi ba famille et bane ko ya ko consulter ko pesa ba problème na bango tema zwa ki ba dossier ya makambo ebele famille na famille ezo ya na ba plainte amitali yepe prophétesse yepe moi ça libala abi non et sengeli na tele na intervenir parce que nazo mani timibali ya mboko oyo bazo sa eloko te et bela ba ka onga nazo ya mana sans été oyo babi moi sona Déborah a telemaki a tilba no bengela ye général Sisera a ebisi général alobi général mais mboka ezo tambwa malamu te ba famille ezo lela pasi banzala et sengeli oh yo étant que général o que ne ko trouver Yabin wana o négocier na ye o sola na ye parce que bamboka donc na kati ya mboka ba famille eza na kimia te babi na biso na kati ya Bible na tanga histoire o nazo te ngoka ndenge na retena balobi général wana Sisera alobi na Déborah bi Déborah
yo ozolukelanga liwa ozolukelanga makambo yo oyebi yabe wana te pendant 20 ans tovandi sous oppression na ye yo ozotindanga nakende koluka yabe na okende te babi discussion na Deborah lobi yo mobali olingi kotelema te yo mobali en plus oza général Deborah a eu décision ta que moi si alobi soki yo olingi kotelema te yo na armée na yo ngai moi si nazotelema ngai na kokende vers Yabin mais yeba ngai nazokende ko combattre Yabin mais soki nazwi victoire ba opesa na nga moi si Yabin wana pardon Sisera ayebisi na Deborah alobi te nga na kokende te soki yo lingi tokende na yo bandonanga ye ko général abangi mayebisi mwasi alobi yo kende nga na Orlando na sima Deborah pa lobi oui nazotema nazokende yo oza na sima nanga mais yeba ke victoire e oza yanga mwasi bandonanga Deborah telemaki toyebi histoire ya Deborah bientôt tango na juge 4 motango tina suka balobi Deborah azalaki accompagné na Jaël bandonanga yo mama soko za na projet moko lingi ko sala pona libota na yo to pona mboka na yo linga ozala accompagner pe na moi na basi oyo baza ko partager même vision na yo basi oyo bazo comprendre loko yo lingi ko sala parce que na basi mususu ba kana pona ko décourager ba de ko basi Deborah oyo vision na ezaki ke akele ko combattre Yabin mais azwaki parmi basi oyo yebaki na bango azwaki Jaël azaki ko partager même vision na Deborah pe nani Jaël a partagé kito comment on appelle ba a exécuté qui ba stratégie oyo Deborah pesa qui pourquoi parce que azaki ko partager la même vision maman so lingo za la source bonheur pour na libota na yo tambo na basi oyo bozo partager ba même vision oyo bozo na bango muno bozo na bango langage moko kolinga to sa likambu na yo pona famille na yo to pona libota na yo to pona nini ozo la compagnie na bato ba ko décourager yo parce que on a ko comprendre Deborah azaki accompagner na Jaël pe soko na dit histoire au bien au mona que Jaël abandeka ko exécuter ba stratégie to ba ordre oyo Deborah abandeka ko pesa ye yango esaki ke ba atteindre objectif ba combattre Yabin alléluia. Donc général Sisera azonaki na sima mutu a dirigea ki bitumba wana ezaki Deborah azaki femme juge azalaki femme mariée ba isi biso te kazaki accompagner na mobile na ye non azaki accompagner na général d'armée mama ozana eloko osala eza makambo susu musala oyo koyi kosala ozaka te mobile no fa accompagner yo mobile na ayebi déjà que yo za commerçante mobile na ayebi que yo za juge mobile na ayebi que yo teaka est-ce que baisi biso awa ke lapidof alandaki mwasi na ye mais balobi awa Deborah azalaki accompagner na Jaël na basi mususu o bazaki ko partager même vision na ye baisi biso ke du fait que Deborah se levaki abundisaki Yabin pe bazwaki victoire nazwi kaka moi extrait wana meza matea na ngate ezaka par rapport ya mwasi aza sous sa bonheur. Donc Deborah amemaki bonheur na mboka ba famille ekomaki restaurer vie ezongaki mais ba papa na bana o bakendaki musika ba foyer na bango tema ke mboka ezongaki na kimia bazongaki ensemble à cause ya Deborah mwasi o ayeba kotema pona libota na ye mais baisi biso awa Deborah azaki accompagné pe na général wana azaki peut-être na ba arme mais yo mama o ozobanga Nzambe yo mama o yebi Nzambe okotema pona libota na yo na minduki te mama okotelema pona libota na yo na bambeli te mama telema na ba prière pour bunde la libota na yo telema na ba prière pour bunde la famille na yo leo to komona ba Yabin te physiquement mais ba Yabin bazali spirituellement o bazo combattre mabana biso o bazo combattre bana biso o bazo combattre mibali na biso o bazo combattre misala na biso mama yo vandi kaka nzamba ko sala o yebi ko intercéder te Deborah telemaki alobi te soki na vandi kaka boy na tiki kaka général oyo na tiki kaka mibali ya mboka na biso oyo elo moyo kosama te mama Deborah azwaki courage abangaki mibali wana te abangaki ba arme na bango talobi non nga nazoleka liboso na bino parce que molimo santu ndazo kambanga bino boza na sima na ngai boyoka kaka ba ordre nga na opesa bino mais boye ba victoire eza ya mwasi bando nga soki Israël ekomaki na kimia parce que Deborah telemaki pe azalaki accompagné na Jaël mama
Ozagana toujours kaka omemaka toujours ba problème na kati ndako na yo otambola kana nani omemaka nani accompagner ka ona ba projet na yo na yeko comprendre que ceux qui Déborah atambola ki na mwasi mususu o ezaki Jaël te peut-être ngaka réussir na mission na été biso ba mama po tozala pe ba porter za bonheur na bandako na biso tozala pe entourer na batu malam tozala pe accompagner na batu malam tozala pe accompagner na batu oyo bakopesa biso ba concert malam oyo bakopesa biso ke ndeko mwasi oyo ozosala boye mpona na mobali na yo eza malamu te oyo ozosala boye mpona ndako na eza malamu te. Je pense que Jaël so otangi histoire au bien eza pe na ba place mosusu ntango Déborah azoloba ye pa bande kobakisa mwa ba implice na ye azalaki mwasi oyo abande kopartage vision na Déborah. Mama yo tambolaka na nani tant ozala na ba projet pour la libota na yo tant ozala na ba projet pour na mboka na yo nani yango nde accompagnera yo mama ou bien tant ozomona bitumba na ndako na yo ovanda kaka obite mobali na ngai moko obunda mobali pa osala elo te soki yo osani parce que Déborah azalaki marié nulle part ba esi biso ke même mobali na ye Lapidoth ayebisaki Déborah que non Déborah asala quelque chose non mobali na ye apesaki même pas initiative akosala quelque chose mais eutaki na makanisa ye moko Déborah. Mama, yo ozana nzambe, tant au moins que ma maison marché te na kati ndako na yo, tant au moins que ya ça ne va pas na musala mobile na yo, tant au moins déjà na entourage mobile yo ya ça ne va pas mama telema loba. Ko kanga maboko te. Po soko lobi ote, etalika mobile na nga yemoko na koloba te, yemoko ayebi, aza mukolo nde onanga mobile na kokuta na ba problème, yo mwasi ozali ko no bande ko mona. Parce que ya zo mona, mais muto oyebisa ya zate. Parce que Lapidoth pas mona qui m'a mené les kalamboka. Mais ayebi ça qui Déborah te que moi si nanga olobi nini. Yo mama, mobile na zo tambo malamu te, mobile na peut-être aza entouré bien aza accompagné na mabe, mobile na aza na caractère mabe, mobile na aza na habitude mabe, yo bio na koloba na ngai te, etalika yemoko. Non, mama foloba. Pour na bonheur ndako no foloba. Parce que mibali baza mona so ba sanfoutiste. Parce que mobali ya Déborah pe azalaki na kati ya Israël amonaki ke makambo au marché na kati ya Israël mais Déborah ndem tazaki courage akende komona général po bakende bitumba wana mama yabe tozana ba yabe ata lelo tozomona ba yabe te physiquement yabe muto a oppressaki Israël mais lelo pe na bandako na so tozana ba yabe tozana binemi tozana bato bazo combattre biso tozana bato bazo luka biso ka ba problème tozana bato o ba libo lamu na biso te. Eza bitumba mama, yo telema na prière. Ok na arme te, peut-être mobile na zo mona, mais azo mona te. Peut-être azo yoka, mazo yoka te, mais yo mama telema. Yebisa mobile na oba papa, makambo na zo mona mo clair te, photo te matoke bitumba. Mobile na nga ko sambela te. La mousse même na prière, ba papa, bon yo zo vanda boy. Na mousse na ka zo marché te yo vandi kaka. Te to lukana yelo nzambe. Mobile na yo ata soko lobi na ye lelo ayo kite lobi ayo kite mindo nanga soki akuti mwasi oyo aza vaillante mwasi oyo aza mbamba akoyoka oza susa bonheur pourtant mobali na kokuta suko na ba résultat malamu akoloba ntuka likambo na kutanaki nango soki ezalaki mwasi na ngai te nde nayebi te. Est-ce que yo mama mobali na kokobetela opetola lobaki atuka soki ezalaki mwasi na ngai te nde likambo nayebi te nenga na suka nango nde nini bando nanga mwasi oyo aza mwasi ya bonheur esengeli mobali na yo aloba en tout cas soki mpona mwasi na ngai yo te nde naza boye te soki mpona mwasi na ngai te nde likambo esalami te mais yo mama banda babala yo mobali jamais alobaki celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que ozalaka ta na initiative moko te osalaka ta eloko moko te oparticipaka ta na eloko moko te mobali akokumisa yo ndenge nini alobaki yo celui qui trouve une femme trouve le bonheur ozalaka so olambi fufa mobali ali ekoki esili oparticipaka te ointervenaka te na makambo mobali na yo topesa idée mobile no tamsa zo tambwa na berere tamso azomona bien te mais yo ndo ozomona mais olobi na kolobelo te parce que eza makambo na nga te mais soki eza makambo na eza pe makambo na yo parce que l'homme et la femme font makambo mobile no eza ya yo mabe nyonso ekomi ya mobile na yo ekotouche yo bolamu nyonso ekomi ya mobile na yo ekotouche yo koma yo ovandi ozosala ovandi kaka ondie mutu azoyoka te ondie mutu azomona te oza bonheur te mpona mobali na yo tanso makambo mpe mobali na yo azolinga yo mwasi na ye ointervenir tanso mobali na yo azolinga mpe ayoka vi na yo mais yo lobi otenga na kolobela o te makambo wana etalika ye etali ngai te ye moko akenda koluka makambo na ye ye moko asilisa yango boye nde onanga celui qui trouve une femme trouve le bonheur yo oza mwasi ya bonheur ointervenaka mpona mobali na yo opesa mobali no conseil oasistaka ye bando onanga
Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Hein? Tozana ba yabin partout. Tozana ba yabin na bandaku. Tozana ba yabin partout. Donanga. Zala Deborah. Telema. Hein? Telema. Ovandi kaka. Balobi. Victoire y'a na mutu atenda na combat. Yo ok combat te. Ozwa victoire ndeni. Atako tu nzamba ngoye mope ngamba nzambe pas nzambe mutamini mi balé. Kaka yemo ko nzamba lobi, gardez silence. Ce qui je combattrai pour vous. Mais so que sous na Deutéronome 20, tozwa ngona. Kuna sous nzamba lobi quelque chose. Tozwa na Deutéronome 20. Tozwa na Deutéronome 20. Nazote amba mpona temps, bana ba pesi na soki iner. Tout en na Deutéronome 20. Na Deutéronome 20 Bible lobi, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre. N'en ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Parole du Seigneur. Mandonanga. Kaka nzambe moka lobi, liloba nzambe kaka moka lobi, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Kaka liloba nzambe ngo sur lobi, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux. Hein? Donc nzambe wana azomona bitumba oyo zanango, mais alingi pe yo telema, alingi pe yo o prier. Ko nzamba kosala, akosala mutu a telemi. Yemo nzamba lobi, tango boko na bitumba, tango boko na bitumba contre banguna na bino, tango boko mona ba chevaux, hein, bapunda bitumba, tango boko mona ba char de combat, tango boko mona armée nombreuse, banguna ebele. Alobi bo banga te, po yemo kwa koza seke boko na bitumba, mais ya koza na bino. Siko yo za mama ovandi yo mona makambo ezo marché te, olobi o tenza ba kosala mama. Mobali pe kuna makasa kobondela ezate. Hein? Mobile n'a pas pu faire ça démarche mo pesate. Azotel attend sur yo maman ça quelque chose. Yo po bio non ça et l'autre. Donanga. Ozali sous sa bonheur, oh sous sa malheur. Alléluia. Oh, nzambe na biso aza bien. Alléluia. Donc essayez de baquer. Toza pe na ba yabin, ba binemi. Oyo bazo combattre biso pendant très longtemps parce que ici biso awa Israël ezalaki na bowumbu ya yabe pendant 20 ans. Maman, pendant combien d'années ndaku na ezo leka na ba problème, libala na weza na ba problème, hein? Oza na ba problème na ndaku na yo, oza na ba problème na foyer na yo, mobali no azo leka kaka na ba problème si problème. Yo maman ovandi kaka. Ozo zwa initiative moko te ya koluka solution, to ya kosambela nzambe, mobali pe na coin na yazo loba moi si opena na bala pena za molo moi si openza asaka te lote yo kasi mobali nazo beto mabo po vendre la reka kimi na ndaku osaka lote mais na coin atonga kayoti moi si na pena saka lote moi si mobiba vandela nga kaka na salela kayeka ya liaka mibali pe batonga basi surtout baso balingaka ko lia basa lote mibali bakoma ko tonga basi osana te mibali ngape ana kuta na mibali monde bazo tonga basi na bangwe palanga ma pasteur tika moi sinanga kanga na yela kayeka mbongo alia kaka lia kayite ngape na za mwana batu asala elote maba mibali batonga ka bama batonga ka mais siko yo linga mobali na yo atonga yo na ndenga bien aloba ke ngapenza non je suis celui qui trouve une femme trouve le bonheur et non que le banga pena moi sina bala penza eloko te nyoso kaka basaela ye azo ede tanga te mokili pe se changer économie pe se kufi avandelinga ka na ndaku bando nanga mibali bakoma ko tonga ko lekana basi haleluya oh nzamba za bien oh yesu bando nanga donc moi si oza sous sa bonheur alors moi si o atele maka quand les choses vont mal dans son foyer tant makambo zo kele mabe même na musala mobali oyebeza ba mitifi mususu mibali na biso basara nango mama oyebi ke yo mwasi okoki pe ko telema okoki ko trouver patron ya mobali na yo ka po bongsa mobali no musala okoki pe no bi oyebisi pe na patron mobali nanga penza banda posto yo papa yo keda biso mama mobali nanga penza mama yo mwasi nyose za otiena nzua liboso yo bien azaka bongo ozo challenge na mutuna okay soki azui promotion a rozilo mbanda mama ezaka ikambo éducation ezaka ikambo dialogue
C'est pas dire que ce mobile dans une promotion quand on non. Bandonanga. Basi mususu ba même pas quoi intervenir na misala mibali na babi so musala ne bongi sia osulanga azala bongo kutu ndenga za bonga na osepela. Ah, ozo sepela. Otizwa liboso na peso luka mobali na bonheur. Oh Yesu na yina opesa ba témoignage te. Alléluia. Oh nzamba za bien. Moi si oya source à bonheur. Azali moi si à bon sens. Azana bon sens. Moi si azama yele. Tout le monde appelle moi si moi azali ma yele na kacha Bible. Yesu, c'est celui qui trouve une femme tous les bonheurs. Tout le temps dans Samuel. Oh Yesu, tout le temps dans Samuel. Ba verset oyo na pesa na ngango na pesa mais na contexte oyo na zwa ki sous inspiration mususu totangi na 1 Samuel 25 na 1 Samuel 25 to bandi na verset 4 ah eza histoire ya Bigaël totangi na verset histoire ya Samuel pesa ya Bigaël pesa makasi mais na lingi na zwa kaka ba partie clé Autant en a 4. Tu as vu l'histoire où tu as vu sur David, abane kokima roi Saoul, alaka bomaye. Alors, et c'est que David a kene ko batama ki na ngomba, motobi na bangomba, na bazamba, babibwele batambolaka, bangombe, tu as vu ka babibwele batambola mina ba colline. Alors, David peut abattre akimaka Saoul na colline. Alors, biso mo tevi na colline banyama msu bakuta na kapela ba voler msu ba yiba bango bakokuta neso ba mikarata moko ekosala ke banyama na bakufa mais ba isi biso na colline epai David abatamaki na batu na ye mutu moko azalaki na mboka moko un peu peut-être 10 heures ou 2 heures na esika batamaki kombo na ye Nabal wana azalaki na bozwi ebele azalaki na banyama ebele mais ko banyama na ye babale ko na colline wana David abalaki siko ko protéger bango. Alors ezaki na jour moko boye fête moko ezaka ba fête kaka o ezaka périodique wana. Siko ko sala ke David azalaki na biloko ko liate. Azalaki na biloko ko pesa pe ba soda na été. Du fait que ya balaki ko protéger pe ba nyama ya Nabal na zamba wana ayi ko penser à lobi ayebisi batu na ye alobi boke na mboka. Boke ko trouver Nabal. Mutwana oyo to batelaki banyama na ye boko no yebisa ye apesa biso pe banyama apesa biso bangombe apesa biso bataba biso pe to fêter parce que tozana eloko kolia te bandona nga botanga na 1 Samuel 25 boko nga nazo pesa kaka po ba passage oyo ekotanga tellement na te yango mingi na ba façon ebele bandona nga ba esi biso batwana le bakei na ndako ya Nabal azalaki te. Non, Abigail azalaki te. Abimaki. Mais Nabal azalaki. Moi na musala pe azalaki. Sikoyo bayebisi na Nabal, babi Nabal. David a stindi biso to ya epa na yo, opesa biso ba fufu, opesa biso ba semoule, opesa biso ba nyama parce que toza bilo ko liate. Bandonanga. Nde na bina kote ape ba papa Nabal plus tard. Nabal azalaki motema Bible esi biso. Azalaki kaka mabe lokola kombo na ye parce que kombo na si mauvais méchant babi agangeli batu oyo David atindaki alobi bo bina wa nga za biloko kopesa na David nazo ba nyama nanga na pesa ba semul nanga boko kopesa na David bo yebisa ye biloko na ngeza pona kopesa na binote daye bo bima na za biloko kopesa binote bano nanga batu bazali oseli ba bolam bazongi solo mabe po bolam oyo David aselaka Nabal akoki koagir na modèle wana te abengani basoda ya David lokwa bambwa abi bokende nazala bokende koyebisa mokonzi na bino nazala biloko kopesa te mwana mosala abatamaki ne kaka na coin na ye amonaki ndenge patron na ye abenganaki baenvoye ya David sikoyo ntango bakei baenvoye wana le bakei pa David bayebisi David abi modèle abengani biso bambwa kutu bien alobi aza eloko kopesa biso te David atali likola te na salobi bolamo nga na saleli ye nga na bokoli babibwe na bateli babibwe na ye contre ma tempête contre ma volée nde modèle yango ye sengeli azongisela nga merci
En tout cas, vous avez des chevaux, vous mata na bapunda, vous mata. Les longs David, ils sont qui n'attendent si ma kila moi na mobali on a baité. Le banga na za na baité. Comment vous foutre en monnaie de singe? Bandonanga. Abigail azalaki te, mais moi la musala nde mtazalaki. Ba esi biso, David ba mati amati na bapunda, babandi ko kete. Babandi ko kete de loin. Non, avant que tu wana, moi la musala tango Abigail a ye, maman oza source de bonheur. Matia na biso na kete solo eza nini. Maman oza source de bonheur. Zala na bonne relation na ba travailleur na yo. Po makambele karananda na yo. So oza na relation malamu na batamisa na ote ba obombelo secret. Banonanga, yo za mama, po oza mokonzi, po oza mayele, po oza na mbongo, batamisa na yo solana bango te, obinonga aza mère chef, mais ba obombelo makambele karananda kuti. Mais Abigail Abigail azalaki femme ya bon sens, azalaki une belle femme, azalaki intelligente, mais aussi azalaki na bonne relation na mutamusana ye, parce que soki azalaki na bonne relation na mutamusana ete mutamusana ngako yebisa makameli na simatin ba mama tobimaka totikaka bandako na biso na batamisala. Si vous avez une relation malamu te, mutamusala kobanga même kopesa yo rapport, akobanga même kopesa yo information, parce que mon cause sera toujours méchante. À mon cause sera toujours le lendo. Maman, mutamusala pe ya yomoko mtokuta ka yembongo. Siko orgueil ni yo sela mutamusala yo. Parce que de toute façon azama msana yo. Siko yo sela ke ba fiere belé bon poigne. Siko moyen so makamele kananda pesate. Ba esi biso tema Abigail azaki une bonne femme, azaki na bonne relation na mutamusana ye. Balobi tangu mama ayaki mutwana musala ya Abigail apesi Abigail rapport. Alobi mama tangu yo zalaki te, tala makambo lekaki na sima. David atindaki bato pa ya papa. Tala papa ba réponse apesa ki na batwana maman en tout cas, il faut ça quelque chose. Maman soko salite. Na ndenge na yebeli David akoya kosala patron mabe, akosala biso mabe. Bandonanga. Yo oza mwasi source de bonheur, oza na bonne relation na ba travailleur na yo. Ba esi biso de loin Abigail. Difi azaki déjà informé par mutamusala. Amoni David azoya kuna na ba chevaux kudu lelo na bala koyoka, lelo na bala komona, Babi Abigail azaki mwasi a bon sens. De loin amoni David azoya balobi akei na komi kitisa akei de loin afukami atie maboko likolo kwa mutazo senga la paix alobi mo afke afukami na makolo ya David alobi monseigneur ezali faute na ngai ezali kokipe makama mobali na ngai te ngai nde servante na yo nazalaki te soki ngai nazalaki de makambo nga kosala maboye te mpo na ngai yo kamawa kosala mobali na ngai mabe te komema no masumu te ya kosupa makila ya Nabal aza kombo na ye eza bongo yo ka ndenga servante na yo mawa ngai nde nazalaki te bando na nga Abigail sous sa bonheur badonanga ya motuya nazu na kati ya mateya oyo ezali nini Nabal azalaki mobali mabe azalaki yo kati mabe oyo Nabal asalaki epai ya David esuka eka na David mais même na kati ya ndako azalaki mauvais pa mwasi na ye mais mwasi wana ntango ake pa David akouvrir mabe ya mobali na ye akendeki koexpose mobali na ye te akendeki akoplaide kosenga pardon mpona mobali na ye alobi papa monseigneur kotala mabe ya mobali na nga te ezalaki faute na nga nde nazalaki te mais baesi biso non seulement akendeki kosenga kaka pardon mais amemaki mpe biloko akolia epai ya David mpona kocouvrir mabe oyo mobali asalaki mais combien ba mama lelo toza ko exposer mibali na biso mabe ya mibali na biso tozo tila ngo ba pipi na ba mungu alibanda gladi yo ba pesa ba gladi abina nga koki Abigail mobali na yazaki mabe mais aki ayebisi David alobi pardon ezali faute na nga soki nga nazalaki nde angaka sala boete d'ailleurs na yelo kutu biloko nga kolia ba biloko sengaki yango mama mwasi oyo aza source ya bonheur esengeli na yo oplaide cause ya mobali na yo mabe ya mobali na yo bomba ngo na ndako na yo mais intervenir nanu mpona faveur ya mobali na yo
Combien de basi lelo mabe mibale mama bazo sa baza ko exposer ngo bazo tila ngo ba pipi na mamungu alibanda mama za sous abonner bomba mabe mobali pona yo moko na kati ndako na yo et puis ba esibiso awa Abigail atakaki mobali nemba monte parce que ba biso mobali na yazaki mutakwiti mama il faut otala ka ba moment nino ko reprocher mobali na yo et c'est que ba moment nino ko lobela mobali no makambo parce que Abigail ayebeki mobali azaki mauvais ayebeki mobali azaki mutakwiti atikaki ya lala azaki na tongo yake na ko couvrir mabe wana akena ko agir so webi déjà que mobali no aza mabe webi que mobali no linga koza na batute webi que mobali no linga ko kabate mama eza pona bolamo libota ko kaba oyo pe fungula ba porte koza pe akeyanti na kati ndako fungula ba porte yo mobali akabarate yo po kabarate obi te mobali na linga te to kabaseke yo po kabarate parce que moi si oza makamalamu okwapuye mabe mobali na ote ba esi biso Abigail atikaki na mobali na ekwiti na wana mabel esila ye moka zuile devant ake ko plaider ake ko bongise pe mobali na ya bebisaki atuna ki susu vie ya mobali na ete ko chérie yo ndenge ni ngo batu ba yaki awa oboye ko pesa ngo biloko d'ailleurs na zu biloko na ko pesa te agisaki mbala moko akei mbala moko na biloko mobali ayebaki te mobali alalaki ponya kwa na quit parce que bibe bike na bala zaki muta quit ivre akei na agir abondeli David azwi biloko apesi na David nde tanga zongaki tangu quit ya Nabal esilaki nde abandi koyebisa na Nabal yo saki boye poani kutu na wuti déjà kuna bano nanga mwasi wa za mwasa bonheur il faut oyebaka oponaka ba moment nino koki ko reprocher mobali na yo ba moment nino koki ko loba pe soki il s'agit ya ko agir pona bolamu ya libota oyebi ke mobali no akoboya kotuna ete agir mbala moko sala bolamu pona libota na yo ekofuta libota basi mingi lelo bazobata makaka nsima mibali na bango te mobali nanga kabaka na ye te mobali nanga linga te mobali akabaka te yo seke yo po kabaka te bokutani bakuple bakabaka te parce que ça va couper on va kutane mobali alinga batu te moi c'est pas linga batu te mais ceux qui yo maman oza déjà na éducation malam oyebi ko vanda na batu oyebi ko lia na batu ata mobali no linga te o ko instaurer système wana mobali na yo ako finir par ko tika batu balia na ndako yo kaka ote mobali nanga kutu alinga te mobali nanga kutu alinga na yamba batu te mobali nanga kutu alinga te batu bamela mai na ndako yo pe c'est que yo na yebo kutani yo na yebo kutani ko bakate mobali na ote bando nanga eza bandako oke penza bo bando bande ko beta masoti ozongi ba proposer ota mai tata ya kulia te yo de mama proposer nga teza mobali te Alléluia. Ba esi biso awa Abigail alobi te monseigneur eza foti na ngai ngande nazalaki te limbisa mobali nanga. Combien de basi lelo ata mabe ya mibali na bango baza ko appuyer yango baza kutu ko influencer que mabe komela bango parce que j'ai vite compris que même na kati ndaku Abigail abane ko zoba mauvais traitement par mobali wana mais akene ko yebisa David te que en tout cas mobali nanga poussi mobali nanga za mabe atanga kutu mwasi na ndaku kaka musani kaka yango na ko nyoko langa kutu ngai mwasi na ye kutu asala kanga boye kutu aloba nanga boye aloba ki yango te akeneki kaka koloba bolamu pona libota a plaider kaka koza mobali abi limbisa mobali nanga kotala mabe ya mobali nanga te biloko oyo zali nango besoin yango na yeli yo mama combien de basi lelo boza ko exposer mabe ya mibali na bino okati so ko exposer mibali na bino nde ba changer ou bien mutu oyo ko pesa la rapport ya mobali na yo nde ya ko memela okinya yo moko mama lukande obongisa na kati ndako lukande o instaurer ba système oyo ko sa ki mobali va changer ko kende ko exposer mobali no libanda te yo kanisi ozobongisa oza ko empirer ba situation akokoma susu très mauvais koleka parce que akoyeba ke yo o exposer ye. Alléluia. Combien de basi lelo bazobimisa mabe ya mibali na bango libanda combien de basi lelo bozo ko tanda bosota mibali na bino na libanda likamukeka ko kimi et pas ba camarade ya mobali na yo likamuke pour o kimi na famille mobali na yo mobali na nga saka boy kutu mobali na ndonanga yo kanisi soki ozokende kopesa ba rapport ya mobali na yo na famille na ye ki azosala mabe bakokotela yo
après toi zando na bango bakoyoka yoka baba en tout cas moi no penza to yebela ke boete te to ke no yebisa ye to ke no swana ye ndona nga mena sima bakotonga yo baba tala mwasu azwa ko yebisa suma be ndona biso soto kato boya ndona biso ndona nga bakosepeso kaka na minute wana okopesa rapport ndo mena na sima bakozala pona ndona bango bakozala pona ndona bango mama yo moko bundana na mobile na kati ya ndako na yo na nzambe na yo ozo ko exposer mobile na yo ozo ko pesa rapport pa ni pa camarade na ye o exposer tant so ba yeba la makamwa te yo mondo yebisi bango balona nga OK bande ko mama OK pe na famille mobile kweki mobile na nga kutu yaya ndona nga mwana bino mikolo mo mwana bino azweli nga mbanda mwana bino mikolo nazoka ye na mutu famille mobile bakoyebiso kaka tokoyebisa ya tika boyeko tokoyebisa ya tika boye faut respecter yo ndona nga bakendaka na bango mpe bamwasi wana bakosepelisa yo kaka tokoyebisa ye yo kayesi bakokotela yo kutu bango moko nsima bazokende pa mwasi yango bazokende kolia bazokende kozwa mbongo me liboso nao babi kaka tokopesa ye conseil ndona nga yo moko bunda na mobali na yo na nzambe yo na kati ya ndako na yo koexpose mobali na yo te kutu so okoyebisa bakama mobile na okutu azwi ayebi yango ayebaka yango beta mo kara taisa bango koyebi yango te oyebi yango moyebi yango te parce que bango bazalaka mpona koappuye bakoappuye mama biso baoyo tosala berere ebele ya noel amona mpasi na kofunda yesu ndona nga mwasi oza source bonheur mabe ya mobile na yo bunda nango yo moko kokende koexpose te moto akochangele yo aza te okondi kutu bato ozokende kopesela rapport bakoappuye yo kasi baza pour yo sur 10 bato ozokende kopesa rapport ya mobile na yo tant soki amibale nde baoza pour yo contre na se soki 8 wana baoza contre yo mama femme de bonheur non Abigail abombaki mabe ya mobali na ye akendaki kaka na kosenga pardon te mais aremediaki azwi mpe biloko amemi yo ozalaka bon mpona koloba mokabaka mpe te yo mwasi mokabaka te olesaka bato na ndako na yo te oyo te mobali na nga alingaka te donc yo na mobali no bolingaka te bokutani couple bakabaka te halleluya mama kabaka mama pesa ya kolia ekofungono baporte ngai mobali na ngai lelo soki azokuta ata baopportunité moko boye parce que nzela ntango azokende wera te nalia fufu ya mampata te mwasi wana alambelanga biloko yana elakuta na babénédiction moko boye kaka mpo motu wana alobi te mampata alambelanga biloko moko nakobosana te atuka mpona mampata wera nazosala boye yo sikoyo osalaka nini mpona mobali na yo yo komaboo makasi okute na mobali no maboo makasi kokaba bokabaka te bozokokaisi so bozokaba te nde bokoma bariche bozokoma depuis na pi pauvre non kokaba na te eza koappauvrir bino mobali akabaka te yo mpe mwasi okabaka te non esengeli bakutake mobali akabaka te yo mwasi okabaka mpo na yo mobali na yo akozala epargne na makambo ebele akozala epargne na makambo ebele ngai mpenza nasepelaka te baso bako mobali na ngai alingaka te yo mpe olingaka te yo mpe olingaka te halleluya nzambe aza bien bando nanga Abigail akendaki akouvri ka bosoto ya Nabal David alobi mama osali bien oye kokuta nanga soki yo yaki te lelo na ngai nakangisa makila mobali na yo lelo na ngai nasakaje ndako mobimba bomoni te ke Abigail azalaki sous sa bonheur mobali azalaki mabe mobali azalaki méchant mais mwasi lokwa azalaki mwasi ya bon sens amemi vi na ndako liwa inga kokota na ndako ekotaki su te mais yo kombi okendaka na mosala mobali nyonso kofunda mobali na yo okei kutu koapuye patron na yo alongola mobali na yo na mosala mpo bokokana bokoma bachome bino baye na ndako bano nanga eza na basi mosusu basepela mibali bavanda bango na bandako mpo na zuwa bano nanga nga soki ya noel avandi mo na tunaki ya noel yango obima te bima mpe nanti eza bamoma mo nalinga mobali nanga mpa vanda na ndako mais eza bamoma mo boye soki mpa avandi de trop ya noel bima nanu ko pardon yo sikoyo yesu bano nanga basi bazali
akangaka musala mobali etambola te po mobali avandaki na ndako bazala bien ndo nanga so mobali navandi na ndako yo moto olela nga ekomela nga bando nanga tema yano ya bande ko voyager mingi soka voyager akokende ba 8 mois ba 7 mois bando nanga na côté là ba prière to sambe to binzambe ba voyage eleki bando nanga prière à mwasi oyo abangaka nzambe prière à mwasi oyo ayebi nzambe tokebaka na oyo tosengaka nzambe ayokaka biso okosenga likambo moko boye mpo na pasi na yo to mpo na zuwa na yo me ememeli yo makambo mosusu piske oyo olingaki nga nasenga mpena na bino nzambe bavoyage eleki bavoyage dimie olie bavoyage dimie bavoyage esilaka bandona nga bavoyage esilaka nayebisi mobali nanga vete nga bi yano nga nakotaka bapriere bavoyage dimie nga nasenga te ko voyage te fo voyage te bandona nga ayebisanga alobi kaka ndenge okotaka bagene osengaka bavoyage dimie yo mosusu kende osenga nzambe wana afungolaka bavoyage yano elavandaka 2 ans voyage te mama ezalaka mpona zuwa ezalaka peut-être mpona bakipabilité moko boye mais nyonso tosalaka il faut toluka mpona bone ntango avandelanga na ndako nakoma mpe kolela te nga biya noel ero so ozali na poto ndoyelinga saki so ozali na poto ndoyelinga bilamba abi ekasi yo mpe olingai na voyage te soki ozoluka bilamba po ani bandonanga mwasi aza mwasi ya bonheur okosambela ke mosala mobali no eke liboso okosenga te ke mosala mobali na yo efrene to ebeba parce que après tout yo kam tolela oh nzambe aza bien halleluya balobi na biso awa mwasi oyo aza mwasi ya bonheur ayokaka soni te mpona koapprendre ayokaka soni te mpona koyekola to mpona kodécouvrir nde onanga okozala oza mwasi oza mayele oza mpe na babiloko babozwi me yebake okoki kaka te mutu akokaka kaka te mama tokokaka kaka te o te nga mpenza nazala na besoin conseil ya mutu te nga mpenza nasalaka makambo na nga moko nazala na besoin kotuna mutu te nde onanga yo ozala besoin mema bonheur na ndako na yo mais eza na makambo oyo oyebi na oyo oyebi te sengeli mpe oapprendre meme ata kolamba oyo tokokaka kaka te il faut koapprendre mpo eza mpe na barecette mosusu mobali oyebi bandeko na nga ngai mpenza ntina yeba kolamba mikungu wana na kanda parce que ntango tobali na mobali na nga kaka mikungu o misili biso ko bakongo na ndako na biso toyebi mikungu te toyebi misili te nde na nga tina saka tu oh paix à son âme nabengisaka tata mwasi ya mobali na ngai nabi mantili yano yalingi kaka misili lakisaka misili alakisanga na ndenge na bango na ndenge na bango bandundu me ngamo lokola naza mutu nalingi kolamba na ameliora ngo na ndenge na nga bando na nga nalamba mikungu na tembe nalamba misili na tembe me na ndako ya papa na nga toliaka misili te na ndako ya papa na nga toliaka mikungu te me mpo na mobali na nga nalingaki nayekola parce que akenda koliaka ngo libanda te ndo na nga oza mwasi olingi bonheur na kati ya ndako na yo mobali na yo alingaka bilubu moko boye mama akoyoka soni te yekola yango tuna mpo ntango yo ozolinga koyekola bapla oyo yalinga kolia te sa anobima libanda te so akokuta na mutu alamba yango bien kaka na koliana lambelanga tata mwasi akingandi nakolamba na libala ebandaka te bandi mpo yo olambaka biloko wana te ndona nga ngai nasala tu nayekola biloko ya bato bandundu nalukaka bamibangi ya bato bandundu wana mpona tuna yango biloko bato bandundu bolia nini bolingaka nini nakendaka pena na bibiloko nini yango bato bandundu baliaka nga mosiko na lambi yango na ndenge na biso siko bantandu yo sikoyo bilubu mobali no alinga kolia akuta yango na pesa te olinga komema mobali no bamporte aire nyonso bidorma mpe ezaka nango me ya mokolo moko akosepana eloko wana lobi mpe asengi areprendre yango mais eza te kaka pla moko wana bano bandeki kochauffe likola paresse azolia na ye me azolia na esengo te halleluya bokomaka bambourger basango te mobali nanga akipaka neti aliaka ne pizza akipaka te yo ndo moni akipaka te ntango akende kodécouvrir esika balambaka chaque jour oya okomprendre kakipaka akipaka te parce que yo mesanisi ye aloba te ayebi ke okochange te okopesa ye kaka bapizza okopesa ye kaka mapapu halleluya yo za mwasi asusa bonheur mobali mpe fali bien
mobali bi fanya bien nga pena na saka tout mobali na ngali bien akebena ke fo longola mobali no posa olia ta malewa mais olongole posa olia malewa ndeni bandu bana kolambela mobali no kaka Thomson akokalinga kaka modeli moko wana Thomson oyo eza ba recette ebele fumbwa kaka moko eza ba recette ebele pondu oyo eza nga mobali nga tuna ngai mapata ndunda mo bolambaka otiake lomo arapela nga ba recette bandunda ata soso apambo o mobali nga sa yebi ke soso wana kaka na kolamba mo ba recette ebele et puis akanga yango mapata naza besoin oyebi ndunda mo botiaka mafuta mbila boye yano we ndunda atiaka mafuta mbila eza modele ebele alamba oyo bandunda batiaka mafuta mbila abi te mpata ndunda moko botiake lomo boye na se rapele mba moko pourquoi parce que na mesanisi ye ndunda moko kaka na kolamba ngo ba modele ebele yo bando lambela mobali no kaka recette moko olingi pe kotuna baninga te yango apa recette oyo recette mosusu ezalaka te okomaka kolela o te mobali nanga vraiment eso na lambela ngane suko ya tanga so ya te parce que ozo changer ba goûter ozo changer ba recette te alléluia mais to mona mwasi moko a na kati ya bible ye pe azalaki mwasi ya bozwi azalaki pe na pouvoir mais ayoki sango ya muninga na ye alobi te bazolobela mutu wana mingi esengeli ngai pe na kena ko découvrir nini yango eza pembe na ye oyo bato baza koluka kaka nyonso pe a son âme via Alice Baba mama da azolandanga soki azolandanga koyeba likambo oyo moko mosusu mpo via Alice Baba azali kaka soka ye mapata ndunda moko boye mapata ndunda akonga na lama bandunda ya tembe moko mosusu yesu akei kaka na ndako pa mama de made labelanga ndunda modele na ye pa mampata mama da kolamba ezokoka na kaka na nga te mama de labelanga ndunda na ye pa mampata mama de sœur na nga j'aime beaucoup mama made ya na nga alobi amukonzu mpenza abenganga abi yango mapata nalobi yango ndunda ye yango yo olambelaka via Alice Baba mikozo soka ye kaka mama de lambelanga ndunda mapata nazonga bandunda awa alobi ezokoka na kaka te abi nanga kaka nabenga yo est ce que mama da okanga soni aza ya nanga musika mais atali ke mobali na yaza posa kolia ndunda kaka modele alia pa mapata mwasa soko kosala yango te abino pona luka kime na mesa ngana be kaka mapata abenga ngai mama de azoyoka likambo oyo ata bato bayebi mama de so bakotuna ya koyebisa bango wi na benga mapata abinanga mapata via Alice abinanga kaka ndunda moko boyola ngabi ya na nga made via Alice aliaka bandunda modele ebele atuna ye sikoyo ndunda ngo oyo azoba olamba na tiaka nini na lambaka nini nde sikoyo tanga atuni via Alice Baba expliquer ya biyebisa mapata ndunda moko boye atiaka eloko boye atiaka eloko boye nde ntango na ye kocomprendre bien mabade na comprendre ezalaka boye na lambaka boye na tiaka boye na tiaka boye na saka boye mama de alambela via Alice Baba esila abale soko mitumisa mateke o mapata via Alice kaka non bien sûr ezalaka recette moko oyo ya sepelaka nango mais du moins amemaki quand même bonheur na mesa mobali na ye parce que mobali neso ane kokutana na recette oyo alingaki manonanga mwasi faut apprendre koyoka soni te mutu akoka aza te omoni eloko mo mobali no azosenga yango kaka chaque fois azorepete mama mais okoyiba kokimisa mobali na yo mpo bagu oyo azosenga azokuta ngo ta kokima mobali ayo omesa na bapiza parce que yo omesa kopesa bapiza te biso batan ezalaka te bamporte etan ezalaka te wapi bamindende tan ezalaka te mais yo congolaise foza na tan mibali bakomaka bapiza air nyonso hamburger nga ata toza na mobali na nga na poto nalambaka ntina Oman nakenda kolamba partout nazalaka na mobali na nga nalambaka nakomesese na oui eza biloko moko au secours apasa mutu akoyoka mposa kolia hamburger nini me na ndako na ye fa kuta fufu fa kuta makayabu yo sikoyo nyonso mobali malingaka akuta yango na mesa te te biso tomesa na biso poto ta ezalaka te ye moko ayebi ti na ye nde nabimaka boye nazongaka pama na Congo mpenza mobali abimaka ya olamba fufu ye moko non nga mobali nanga ayedanga na cuisine parce que eza ndenge na ye me nakotika te fufu na ye alamba ye moko ata kutu poto yango eza ya yo ata kutu bamindela yango bango moko babongisa pe ta bapiza yango mpona mibali na bango te biso na poto ata ezalaka te ye moko akokomprendre awa eza bongo te eza bongo te yango bato pe ya divorce na poto eza ebele parce que bino mo bokoti na rythme ya mindele mwa mobali ya Congolais alingi fufu
nga mobali na ngalinga fufa mwindu ali afo masango te so na tile fo masango olia te siko ona tira ka fo masango na mesa po fufelo ma mwindu mais olia te na rotile ka fufu ne ya manyoko ane bi ma mwindu te essence mobali na ngalia po so na lemele masango olia ta okufanza siko ta okufanza ale no lukamburger libanda bando nanga mama baisi biso mwasi moko totanga na passage wana toki no otanga na 2 chroniques bon comprendre que mwasi azali porteuse à bonheur il faut que ko yekola il faut que ko découvrir nini ya malamu alléluia oh yesu tenza atendeni okoki ko s'organiser mobali soko yebi ke yo obima na butu soko obima na tongo ndambe mobali otana na butu ngati na ke na ba ferme na ngwana na bonga maka déjà na yebi ke tant na roya erdo na roya na yebi ke so na lokasi na bongisa ki tant na roya na ozaka na moi 30 minutes pona betsa bilo obe pona chablo na mesa na kenda ka bikendela te ndo na tenza atendeni après le mobali na kuta lia na ndako te mobali na mesa ne ka na ba restaurant yonde muto mesa na ba restaurant mibali ba kosa rabato oh te chéri po mais ça te oh ça va keneka po te na redébrouiller azo ko so redébrouiller mais yo pe fongola mi so redébrouiller ndeni Alléluia. Oh Nzambe. Totanga na 2 Chroniques 9. Na 2 Chroniques 9, totala mwasi moka kene ko découvrir. Oh Yesu. Totanga na 2 Chroniques 9, na verset 1 à 7. Oyo ezali na teya pango na ba contexte mususu. Mais kon la disama na femme sous sa bonheur, Saint-Esprit va passer dans ma terre mususu na kati ya passage pour. Alors, la reine de Saba, ayant entendu parler de la réputation que Salomon avait acquise, vint à Jérusalem pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle avait une suite importante et de charbon chargé d'épices, de parfums, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur le cœur. On a besoin de comprendre. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour Salomon. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner des réponses. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs livrets, ce qui servait à manger et à boire et leurs tenues, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi, « C'est donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait à ton sujet avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on m'a rencontré la moitié de l'ampleur de la sagesse. » Alléluia. Bandonanga, nazui ya motu ya na kati ya passage oyo. Na teya pe mateya oyo, mais na contexte mususu bandonanga na teya ebele na ba convention ba mama, mais na rozongela ka ba mateya ngo. Ba esi biso, la reine de Saba, ye pas zaki reine, ye pas zaki na royaume, ye pas zaki na ba service na ndako na ye pas zaki na ba or, cause la reine azaki pe na mayele mo songolo. Mais si biso na kati la Bible, sagesse ya Salomon et panzana ki monde entier. Façon na ye ya kolia, façon na ye ya s'habiller, façon na ye ya ko gérer personnel na kati ndaku et tambola ki monde entier. Mokimo bazai ko lobela maele ya Salomon, mokimo bimba bazai ko loba. Makambo o bazai ko kuta pa Salomon, mais azaki roi lokola ye reine. Azaki na bozui, azaki na ba palais, azaki na nyonso reine de Saba zanga ki angote. Et donc différence qui yena roi Salomon ezaki ka sagesse oyo Salomon azaki nango.
Mais si on reine de Saba, aye ko yoka sango ya Salomon ezo yena matoi bat bazo ke de komona Salomon bazo mutazo yakala ba témoignage ya Salomon. Alors bien ngai nde na vanda ka bongo ngala za reine mais nga pe sengena ke de komona Salomon wana na ke de pe ko yoka ba propos ni nazo loba na za pe na makambo ezo tunisanga na motema nanga na ke de pe ko kuta na Salomon wana na poser ba question après ça nga pe ba réponse. Banonanga reine de Saba za ki pe reine. Mais Zaki n'a orgueil été. Après, puis qu'on le bat, Batouazou qui est dans le pas voir Salomé, mais c'est n'a pas dans la reine. N'a pas dans la route. N'a pas dans la palais. N'a pas dans la servante. N'a pas dans la serviteur. N'a pas dans la travailleur. Façon Salomé, ils ont géré dans le Talika aïe. Façon, ils ont lié dans le Talika aïe, dans moi sinaïe. Mais reine de Saba, le bibomoté. Bah, le reine de Saba, ami kitisi, alobi non. Et c'est une pena kene vers Salomon. N'a que de quoi yoka sagesse ou azanango. N'a que de quoi apprendre ma cambo on a yébité. Maman. Reine de Saba, zaki mwasi lokola yo. Azaki pena bozuina ye lokola roi Salomon zaki nango. Mais à comprendre que sagesse ou Salomon zaki nango ya zaki nango te. Yango ayoka ki sonité, ayoka ki pe royaume na sonité, ayoka ki pe ba conseil na sonité. Abi bozo ba chevaux bozo ba camion to ke de pa ya roi Salomon, ngai pe na kena sa makola Salomon, na ke de ko yoka sagesse na ye, na ke de ko poser pe ba question ezo tulisanga. Ndenge na zo diriger mboka na ye, ndenge na zo kamba ba travailleur na ye, ndenge na sala kana kata palais royal. Maman. Ce qui reine de Saba. Atika ki royaume, atika ki mboka na ye, akei mangwe pa ya Salomon, pour que de quoi apprendre de Salomon quelque chose, oh ya zangaki, pour ni yo mamate, pour na bonheur na yo. Parce que reine de Saba a compris que pour na mboka na ye tambo malamu, pour na atambu sa pouvoir na ye bien, et c'est rien que de reçoit quelque chose au père Salomon, a ki sonité, maman. Oza mwasi olingo me ma bonheur na kati ndako na yo. Oza mwasi olingi mobali na aloba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Eza makambo yo yebite c'est que de quoi apprendre pas muto azanango. Que de ko poser ba question et pas ya muto ko peso ba réponse à bien. Que de ko yekola eza masumute, muto akokakazate. Alléluia. Reine de Saba comprenait que yako akokite. Témoignage à Salomon et l'équipe tellement et l'équipe. Alobi bazo lebelaka Salomon bongaite. Maman, koyoka no sonite. Oza makambo, oyo ozolinga peut-être ko sala, mais ozo kwa ko sala ngote. Ndonanga, luka mutu oyo akopesa yo conseil malamu. Eza na likambo ezo tungisa yo parce que reine de Saba, ezaki na makambo parce que bibe biso na ko alobi awa nazo ki ko poser ye nyonso eza na kati ya motema nanga. C'est que reine de Saba, bien qu'azaki reine, mais na kati ya royaume na ye, azaki pe na ba difficulté. Azaki na makambo oyo bande ko déranger pouvoir na ye, mais a comprendre que Seigneur ka de ka pa roi Salomon pozo mayele. Maman, eza makambo zo déranger foyer na yo, eza makambo zo déranger libana na yo, luka ba femme sage plus que toi maman. Ko luka n'importe qui te, ko luka n'importe quelle femme te, luka mwasi mususu, maman mukolo, mwasi mususu, oya ko pesa yo le meilleur d'elle, oyo bolamo ya zanango alakisi yo. Oke ko tomber na maboko mwasi mususu, akopesa ba mauvais conseil. Oko mema malheur ndaka libala na yo. Mais luka mutu amayele, luka mutu oyo akopesa yo conseil, luka mutu oyo akolakisa yo pe atako lamba yango. Et loko ezo déranger foyer na yo, eza na batu oyo baza na victoire nango, baza na longa nango. Kende ko luka bango ko yoka sonité. Kende ko poser bango ba question. Reine de Saba kende ko poser question pa ya roi Salomon. Alors bi Salomon nazoka sangwa pouvoir na yo, nazoka sangwa sagesse na. Ya osaka ndeni na ngopo bat balinga yo. Osaka ndeni na ngopo bat bakumisaka yo. Est-ce que oka ki Salomon soni? Oka ki Salomon soni. Yo vandelika ba bijoux, o vandelika ba voiture, o vandelika ba maquillage obi na koka na otuna mutute, entre temps libala na yo ezoke na kobeba. Parce que lobi yo koka, o koka te. Ezane loko moko ozangi sengeli ba te ya yo. Ils ont des longs mots qui ont été complétés, yo, maman. Tout se complète à ka. Madonna, ngai pona bola momo ya libana nga. So na moni quelqu'un mona na zo kwa na nazana batu nanga. Nazana basali nzambe base basali nzambe o na coopérer bango bien. So na moni quelqu'un mona lekinga mutu na tuni nga bi na bi mama nazo mona likambo na sani. Ndona nga
zala na bato ya mayele bato oyo bakopesa yo conseil ya malamu eza na bato mosusu yo memeli ye problème na yo na place abongisela yo apelisi su moto yo oyoki ye okanisaki aza mutu malamu oyoki ye moyoki ye na ndenge mabe amemeli yo 1 plus 1 au contraire alongoli susu alongoli 1 roi nani oyo reine de Saba baroi bazalaka mpe ebele basango na bango mpe etambolaka akokaka mpe okende kotuna ata roi mosusu makambo oyo azalaki nango besoin mpo na mboka na ye mais difika ayokaki sagesse ya roi Salomon nde akendeki pa roi Salomon mama olingo mema bonheur olingo mema kimia na ndako na yo na libala na yo zala na bato oyo oyebi ke soki oyoki ye akobongisela yo makambo kokende kotuna conseil pa n'importe qui te kokende mpe koba makambo na yo pa n'importe qui te balobi awa celui qui trouve une épouse basi nyonso baza bepouse te okotuna makambo so pa mwasi mosusu okaisa akopesa conseil ya malamu mais aza mwasi mais aza na épouse te akopesa conseil ya malamu te alléluia. Il faut poser question à bato oyo bakutana déjà na likambo oyo ozoleka nango akomema no témoignage ya bien ozo poser question na mutu oyo likambo na ya kutana nango te awebisa oni akopesa yo kaka peu près mais mutu oyo aleka na likambo oyo leka nango mutu oyo aza na place oyo ozali akoyebisa yo makambo oyo fo osala parce que reine de Seba wana soki de Saba lokola roi Salomon azalaki roi azaki na trône azaki na kiti ya bokonzi ya roi yanga kende kotuna ye mpe makambo oyo esengelaki mpo na mboka na ye yo kende kotuna mutu oyo aleka nao na etape oyo oleki nango te oyebi bato oyo na bakuta na makambo te baza presse ya kopesa bato baconseil bato oyo na baleka na libala te baza presse ya kopesaka bato baconseil makambo oyo ozokuta yango na ndako na oyo ya kuta ye nango te akokondane yo ntango mosusu akoyebisa yo te mais moto oyo akuta na likambo oyo ozokutana nango azali mie place moto oyo ayebi mpasi ya likambo oyo oza nango akoloba na yo bien moto oyo avanda nao na kiti ya libala te akoyebisa yo nini akoyebisa yo nini yo mama oyo oza na ndako ya libala yo oyo ozoleka na baproblème mama luka bepouse oyo bakopesa yo conseil koluka bafemme te parce que mwasi nyonso nde na comprendre awa aza épouse te halleluya oh nzambe aza bien bana babi nanga ere ekoki na conclure ere ekoki mais ezalaki enseignement nzambe halleluya mama yo oza femme de bonheur toli la femme de bonheur comment agit-il na ba problème ya mobali na yo ntango makambo elingaka ekóma na ndako na yo na nzela mobali na yo oagisaka ndenge nini bafoti mobali na yo asalaka ose comportaka ndenge nini oyo bakestion na tie mpona pose bino bandeko na nga zala mwasi oyo oza kopréserve intérêt ya libota mpo na intérêt ya libota bosala nanu mabe ya mobali na yo bunda nanu mpo na intérêt ya libota babe ya mobali na yo okoregle yango après trouver nanu solution mwasi oyo aza mwasi ya bonheur agisaka na temps avant ke likambo ekoma omoni Abigail akende koagir a temps azelaki te ke David aya kokota na ndako ya Nabal abanda koagir mpo ya kointervenir mais alieli ye déjà avant ya kokoma na ndako na ye mpe azeli nanu kanda mobali na ye to kwitsa mobali na ye sila mpo ayebisa mobali na ye yo mobali no aza na kanda aza déjà na ba comment je peux dire aza déjà na batension mabe yo bandi kopesa ye rapport oyebi kuta ezalaki boye te ezela nano akita eza na moment moko favorable oyo koaborde mobali na yo oyo koinforme ye oyo kopesa ye sango oyo koyebisa ye nini esengelaki asala mais ntango aza nano emporte na basentiment na ye ya colère to na bakwiti na ye koluka koyebisa ye likambo te mpo kozwa solution te ozwa réponse malamu te halleluya oh nzambe aza bien tobeteli nzambe maboko bana balobi na ngai ere ekoki to respecte temps awa bien connexion ezokata te courant ezokata te mais temps halleluya oh nzambe aza bien gladi tia volume totia nzembo oyo napesa bandeko na nga mbote nazalaki oblige na kata mpo ere ekoki mama
moi c'est à bonheur. Zala humble. Mobile aza lo lendo pe lo lendo. Non. Maman to benga mi to zala humble. To benga mi to za ba kéante na bandako na biso. To benga mi to za hospitalière na bandako na biso. Hein, femme sous sa bonheur. Yo moi so mbimba mobile kuta sekaka me yo za ka kanda kanda. Ba bazwa na ndako bazo kuta ku mobile azo seka me yo bando kanga elongi. Okoma vantard. Hein? Aux abonnés, qui m'a dit qu'on a pris un 20 ans, on a eu moi aussi. Moi, celui qui a kota kota bakamba batu, nyoso. On même abonné, on qui c'est mon bail no bat. Au lieu qu'on même ma kambukara nyoso, non. Moi, moi c'est abonné. Beta rapé karama kamanda kwa batu sous. Yo de l'isola ndaka batu sous et commander l'isola yo. Mon bail pas au tala, ça se va. Eh, ya moi sous oyela ngaka bakamba batu. Mi bail ba ndenge. Yo quand si on même ma sola va passer là mais na ça me ma vie eh moi c'est pas ni ko yo ben moi c'est pas ni ka er so combat battre hein eh Gladi tu as nous aimons parce qu'on a personne dans na mbote est-ce qu'on appelle ça mbote alléluia nzamba za malamu nzamba za bien prochainement toroté ya banabal Toroté à Banabal, les maris méchants, les maris mauvais. Toroté a fait ma femme blessée, ma femme abattue. Degolidi Penge, Zamba Pambola yo. Nazu ekateri, na motema na ngai. Ndegokoyoka soni te pour la roté à Jésus. À tous les femmes du bureau, témoignez Jésus-Christ de Nazareth. Dego Sandrine Matins, Pambolama, Noélie Kitenge, Pambolama, Liliane Kimasi, Alléluia. Madine France. Toze Manzembo. Dego bijou diamant manzila. Noelangia manzamba pambola yo. Mwaete babandi isusu makambi ya kokata. Bomo inanga. Mère Chris la baronne. Pambola man, Simba Lutonadio. Na te manangai, Ponabika. Christina Mukoko. Bisous. Françoise et Françoise. Zamba Pambola Bisso. Yesu. Abigail Kapinga, hein? Zala Kakaloko Abigail. Moi, c'est à bon sens. Noelangiama, Nzamba Pambola yo. Oh, Yesu. Monayo Kolo, Azala Nanga. Ndeko Sali, Patrick Kabouya, Peter Lufoueme, Sabomo Inanga Isolo, Elisabeth Barros Pambolama, Nazo Koné autant va comme avant la kata, Konayo. Noëlla, on continue à retard, revoir vidéo, Ozomatea. Nazana Kintende, Comadine France, et Nazana Chicago, depuis lundi. Oh, Kolo. Sanzela nanga. Tango iso. Sabomo inanga isolo. Amen, 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 amen. Merci Noëlla, nae kota la bana, naye, pour quelques...
nzambe moko ayebi ndeko Patrick Abuya nzambe apambola bino bando nanga na sepeli côté parce que na lakaki bino na côté bando nanga naza na volonté ya côté ya mais des fois na ki moko ba courir de ça biso défaut ba connexion moko pe kuna papa pe donc awa du moins to profiter na moi temps nazali awa ba matin no na préparaki na komeka kopesa ngo selon ki molimo santo akopesa biso makasi donc ba mama na naso matin amso ba mama na côté ya ba femme blessée na côté ya ba femme abattu na côté ya pe mibali oyo baza mabe lokola Nabal Nabal azalaki mabe mais na ko découvrir sous bolamu moko ya Nabal na kati ya Bible atoza papa mabe mais bakutaka même ta bolamu wana epa na yo donc na pesi no avant goût to découvrir ngona matin oyo ngai na Instagram na direct Gladys nazo eka na Instagram na wala omoni na yeba na ngai makaba ba internet ote bana nde mutu bazo sera ba makambo nyonso oh gloire à Dieu merci ndeko Dominique bando konangai bon continuer ko savourer babiloko bana bazo tia na TikTok ezali ko façon ya ko lakisa bandeko ba mama koma ko servir mibali na biso tozo lakisa biloko wana tozo lakisa ndenge papa sengela lia yo pe mama tant papa zo lia zalaka pembeni o sexara papa o sosara papa pendenga ko varier bilubu na mesa ezate ke bando cheki papa tomso na ko kauka na mwandunda na mwafufu mobali aza mobali na yo sopela bilubu na mesa yebo ka sala choix basi musu balambela ka mobali pla moko kaka soki ndunda kaka mobali faut ayeba te azo tala na mesa na simba nini ezali façon ka eza pe façon ko teya nazo teya pe ba mama indirectement na façon ya kolambela ba papa ngala lamba kanga moko atande naza na Chicago awa bilubu a réserve ezali bala ba ko continuer ko publier boko mona modèle papa aliaka po bino pe ba ko lesa ba papa mibali msusu bazolela baza na bambongo na bango mais basi bazokoka ko satisfaire bango na mesa te ezali te ke mibali msusu ezali te ke bazangi mbongo mais baza na mbongo mais yo mama d'abord oza na temps kolamba te oza pe na temps kovaye bilubu te papa azosepelaki na kolia na barestaurant azokosepelaki na bakolia bapizza ngai ano yo nalingaka pizza mais soki akolia pizza loba une fois na occasion moko boye ntango so anniversaire obe loo moko boye mais asenga pizza awo bayoka limpasi mama to mesansa batata ndenge kolia fufu ndenge kolia biloko ya mboka nzambe apambola biso okoma kaka mayonnaise nyonso na mesa ketchup parce que ozolambela biloko ba ketchup ya mayonnaise ketchup na mayonnaise yango mpe bien ata une fois l'occasion mais lambela papa fufu tshela ekwanga tshela makemba tshela loso oyo yalingaka ndunda varie yango bazana bosi bolia madesi batya nguba na lota na olamba madesi batya nguba na makoso bandona na lamba yango esimba il faut varier madesi batya nguba osolia liboki ya ngulu batya nguba il faut varia kati tant papa kolia bi sainaka kaka madesi wana otyaka nguba alléluia nzambe apambola biso nyonso donc voilà natiki bino tosambeli nzambe mpona temps kitoko apesi biso papa topesi yo merci pour la bolingo na yo, merci pour la miséricorde na yo, merci pour l'amour na yo papa, merci pour la grâce na yo, merci pour la faveur na yo, merci pour la pardon na yo, likolo na biso papa. Merci pour la tendre bo pesa ki biso to passer ensemble pour na koyoka. Nandimi ke maloba o na bibisi na munoko nanga, ezali maloba ko ute pa Saint-Esprit moko, pe nandimi ke maloba o e toucher bandeko basi papa. Nandimi ke maloba oyo ekwena mabele ya kokauka te mais ekwena mabele ezali fertile nandimi ke bandeko baso bayoki bakotia makambo oyo nalobi en pratique papa non seulement na tei bandeko me ngai mo mpe na mitei papa zwa nkembo zwangu ya makila na yesu ebomba liteya oyo makila yesu ebomba mabale ebomba bafoye ebomba bafamille moyini satana akota na bandako na biso te oyo akoya na banzela na biso akuta na makila na yesu papa zwa nkembo zwangu ya dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié amen. Amen, amen, amen. Bye bye, Nzambe, apambola biso.